Voilà, mesdames et messieurs, Elenga Congo TV, Engi na matanga ya Flore, Botala Bino Moko, vraiment matanga ya chroniqueuse, journaliste Oyo, ba journaliste ba ebele mais désordre sala ma Flore, ba te belé bazo kamwa liwa ya Flore, ne ezo benda ba désordre ko bunda tina niveau Oyo, mesdames et messieurs, doza a na matonge na pozo na résidence ya ba Flore. Journaliste Oyo ya utoti kabiso en tout cas, to regretter le comportement ya bandeko o bazoya. On a des ordres de mouton koufi vraiment. En tout cas, non. Kito côté, tina niveau de mouton koufi quand lelo mouton koufi. Ngamona kitina terrain Martin Engi. Double vitesse à piser na mona makambo nyoso. Ezo le cas kito côté vraiment. Donc, topé ça quand même respect. Na mowe mouton koufi. Makam susu. Et zali kosala ma Flore atiki biso. Toza avre. Des ordres des ya famille à papa na famille à maman. C'est l'homme famille à papa balobike, famille à maman bakoti, Flore na morgue, moins rapide. Les autres les allaient na moto. Les gens ont ba conflit entre famille à papa na famille à maman ba bandi bitumba. Donc famille à papa na maman ba bandi bitumba. Les ba bandi bitumba bazo réclamer ba les Flore ba ope balo ba bomi Flore. Donc boli yango ezala sko ya ndenge na Kinshasa ngo. Ezala bakati mutu basali mutu ndenge biso to kufeli. Pe no kalo j'ai ko benga mère to 500 bambongo to keta Flore lenzi tala bobo. Nazaki clair na no rakalo j'ai sino ranga moni na zabo na bien te bino bokende. Ngaro keta Flore na ndenge na nga. Ndina c'est na Flore en tout cas bino bokende bisinga mère problème esati. Et comme lelo na en fait dimanche to lali poto comme le lundi na moni ba 5h na peine normal numéro grâce tembo ebenganga grâce nga mono na lala bien te no ba douleur na ngapi ya poto opération mena za na ngo en tout cas lo na sala vraiment ben soni grâce 5h insistinga allo mère abi mère abanzi momo olela abi mère nanya tiki so Flore atiki na bi Seigneur na yo raisonner la vidéo n'est pas que mon attaque na TikTok mais à l'obé l'homme lobby ah moi na maman nzamba sunge uti na liwa opération nene oyo parce que ngata bopiranga batu batika loye bati na utana liwa makasko deka nzamba mawa nzamba bofele au kama wakati ngati sanga la bio nzamba bikisiyo mais moi na maman ça vraiment la nzamba il faut osambela rappel makasi ya pas makambo tout ça là faut vraiment osambela ngana le cas opération de 12h à 17h na binga na mwana la kana mwana nzambe na mwana tike na ebo sala batu mabete abisi sa to zaina to ba bisinga bona bi Flore yo lo bala nzamba bikisinga ebongo yo pona ninte phrase wana ezongela ngana ba image Flore makisa avec mutabatu nyonso Benji mutabisi batu Benji mutabisi batu lelo événement mo yuti koleka awa na présence na yo entre les deux familles côté ya papa na côté maman bazo bunda babundi penza. C'est comme si il se cachait quelque chose ou il se cache quelque chose na liwa ya ninga na suka ngai ninga na suka Flore abela ino malaria akoto hôpital mo awa bazo saki ba maya ki oui makambo na nyonso voilà bazo saki ba maya kinini après ayoki ne bien mais zaki so yo taleka na ndako kutika ya olala ah mère donc on attend mère makase ya te mais songa na yo mona na motiver mon dame asukoli to tia so bakiti nde to vanda comme d'habitude libanda après yo koma semaine esito kuna abenga na benge na zuete